meilleur souvenir en France, raconte-nous. Ouh, j'en ai plusieurs. Allez, bon, pour l'instant, je dirais la sortie de mon premier album, Droit Chemin. Conférence de presse à côté de Champs-Élysées sur la rue Berry. C'est le début de ma carrière solo. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs. La chanteuse française avec qui tu rêverais de faire un feat. J'aime beaucoup. Bonjour Bandeko, Balandia Gilmas. Alors, tu as analysé toujours ma cambole, surtout la chronique. Ferre aza yuma. Ferre aza vrai yuma. Bondi melanga. Tango Richalo baka moto na tembe. Aza moto na tembe. Ferre makambu tu o ya uti koloba na émission et sopiye. Bao bozo mona bazako défendre ye mingi ba jazz bazako défendre na réseaux sociaux boye. Sima ba caméra bango tout baza d'ici. Bango tout baza desi na comportement na maloba ya Ferre. Il ne s'attendait pas na makambu Ferre ya koloba. Basi tout ki Ferre azongi na nzela. Abomeli bango cop. Un instant. Ferre abomi kope ya ba jazz ya ba Marlène. Tellement que Ferre azo banga représailles ya Werason. Azo banga retour ya Erichota na be moto na tembe. Azo banga retour ya Fally Ipupa. Ye moko bandi kozonga na nzela. Ye moko ami zongisi na nzela avant koma trop tard. Donc Ferre aza yuma. Aza mutia parole te. Aza na orate. Et Ferre pleura. Bilobela obo memaka na réseaux sociaux. Muto aza kozwa percussion nango. Eza Ferre. Eza binote. Baswa diza basala efasike boto tout la gatolo. Efasike. Mais makambu bozalaka nango vraiment. Eza kolakisa efasiki te. Bolo baka boye bosalaka banini bo tretaka ba information. Avant ko diffuser yango, bolo baka ke bokende koluka ba information na source. Mais information nini jazz na ba Marlène ba memela biso na réseau ke information yango yo ya sika. Bango bazalaka bayoki kotoyo baye kopanza. Wana nde vraiment efasiki, wana nde traitement ya ba information. Tout ce que balobaka wana eza ba bubar. Tout ce que balobaka juste parce que eza ba chantage bazana makambo kolobati. Bayebi tellement que bagolwa bakoyoka bango, bagolwa bako soutenir bango même si bazako mema buzoba, batikala na bango kaka bongo. Imaginez-vous mutu akenda classe alobi ke azape na ba déontologie. Alobi ke ayebi ndenge makambo kende ke basalaka ba soki banini bako traiter ba nini ba information, bazo kende na source comme mema ba information. Baza incapable ya koloba ba vérité pour na concert à Fally. Incapable. Soki baza vraiment bato ba formation à solo. Makambu wera azo sala na Belgique pour na ba promotion na ye. Est-ce que bango bazo lobela yango? Baza koloba olia ko sala boye, sala promotion ya boye. On fait la promotion pas selon ndenge bino bozo salela. Ba Sankara, ba Odile Manzaka et tous les autres. Bazo sala promotion ndenge makambo sale maka. Preuve yaneke ba biezo tekama. Bino bosali promotion ya Ferre. Batekam est-ce que ba billet etekami? Est-ce que botekisa ki ba billet? Combien de batu basombi ba billet depuis que bino bosala ko sala ba promotion ya Ferre? Bosali fiasco, capacité réduite na niveau ya Accor Arena malgré bozolo babosa la promotion. Mais soki boke et pas ya Fally aza ko beta ba plein ya 80 000 places sans présence na bino. Boke pa ya Wera a beti 9 000 places na Didas Arena sans présence na bino. Est-ce que bino boyebi vraiment ko sala promotion ou bien boza kaka ba profiter na ba profiteuse pembeni ya Ferre? Bakende kolobe la promotion batia pe bino na kati. Soki bozalaki bato ya promotion nde Accor Arena elingaki
ekata ba billet à moitié prix balingaki ba solde ba prix te bolingaki bo mema curiosité bo sala ba challenge à musique à faire pour batu ba somba ba billet soki faire azala akomaki na pro azalaki étouffé azalaki na ba problème nde vraiment c'est parce que bozalaki na capacité te ya koteka faire egola bozalaki na difficulté ya kotekisa ba billet billet ba solde yango tina 40 €, mais batu bazo somba yango te, mais bino bozolo ba boyebi musala boza disqualifié na ba oyo batangela nini bakende fasiki te bazosala misala bien koleka bino bayebi ndenge ya kokanalize promotion na bango marketing na communication koleka bino batu botangela yango makelele boza na poto depuis soki 50 soki combien d'années makelele apamba kaka na réseaux sociaux batu baza koya sima na bino baza koleka bino batu baza koya na makambo ya chronique sima na bino baza kosala ngo mie koleka bino bino kaka makelele tellement que boza na eloko a présenter na batu te boza na kaka kofinga bokomi nako donc mutu lokola Marlène bande konambi Marlène abanda télévision kala batu lokola elengi ya Congo mwana mwasi wana bango bazoleka Marlène soki kasanga na impact Marlène aki na poto ya combien d'années incapable de kosala plateau makambo malonga bazosala pe na plateau ezomonana te elengi ya Congo ye moko azoyamba batu ya wera batu ya soki ya kofi ya nani ya soki batu tout. Mais bino, il faut kaka batuya kaka ya jet set parce que boza limité et puis soki babandi kotuna bino histoire ya jet set bino ba chroniqueur ya jet set bokoyeba yango te boko maîtriser yango te parce que bino boye koya boza koya ko profiter na ora kaka ya faire boye nango tellement que bozalaki pa ya fali apesa bino espace te Marlène moko loba bazalaki ne bandeli ya fali ba soutenir ye. Mais il ne faut pas que bosana ke bo soutenir fali pe a soutenir bino. Fali pe a soutenir bino. Ezalaki gratuité. Présence ya fali tango boza ko soutenir ye. Azalaki déjà na succès na quartier latin. Bozolo be la carrière solo, mais fali azalaki déjà na succès na quartier latin. Donc azalaki na mupepe. Azalaki déjà étoile. Boyaki kotia ye poids, ye pe azalaki ko pesa bino poids. Présence na ye na plateau na bino ezalaki déjà poids. Botika ka makelele on dirait bino nde bozalaki na ora koleka fali tango lobaka makambo yango Marlène ngo lobaka on dirait ye donc ça ye fali alingaki pe akende liboso te ora nini oyo Marlène kasanga zalaki nango oyo elingaki ko efalaki matisa fali ora nini émission nini Marlène asala oyo pena batu bakoloba émission wana muto bimisa fali yoza na émission pena oyo bimisa fali donc Marlène oza na émission oyo bimisa fali tango nyoso biso batu to salisa fali na bande yepe asalisa bino na quartier latin azalaki déjà fali sa koleka na plateau na yo alingaki azalaka ka fali sa présence na yo alingaki azala fali la preuve en est que osala ka promotion na yete mais azozwa disque d'or osala ka promotion na yete azozwa ba trophée osala ka promotion na yete azobeta ba concert a minene donc présence na yo eza na eloko te présence na yo Marlène pembeni na fali ekosala pe eloko te ezala pembeni na héritier ekosala eloko te parce que tango héritier azobanda musique ozalaki te tango azosala carrière solo azobeta ba concert na ye lelo ozalaka pete donc présence na yo eza na tina te bawera basala bapesa bino ba chance ya visibilité mais bino bozobi mondire bino nde bosala yo za na plateau na Congo plateau na yo pena babi awa plateau ya Marlène obi yo pozalaki mukala baza kopesa kaka ba orientation ndenge batu misusu jazz wana putu koloba te baza kaka batu moko boye est-ce que jazz yango kosala afandi pena pendant un an asala ka émission ye moko azo telema lokola nga afandi azako loba ako kate il faut batu bazala yako koka azana verbe ya promotion est-ce que azana verbe ya marketing ye jazz wana Marlène presque azana verbe yango toloba aza vraiment na verbe maloba pona promotion pona marketing soki bozalaki batu ya marketing ya solo nde faire gola abetaki yu arena soki bozalaki vraiment batu ya marketing ya communication nde akoro arena esanzaki batu
soki boza batu ya solo bozalaka na ba preuve soki à la source bokende konini koluka ba information na source bomemela biso ba information ya Koro Arena bopesa biso nombre affaire abetelaki configuration affaire bopesa yango parce que bino bokendeke na source bino pe batu boza na France wana ba journaliste pona kosilisa tembe ya makambo oyo bokende na Koro Arena so bakopesa bino accès na yebite ou bien Masai soki akopesa bino makambo ya solo akozala na ba papier document ya solo apesa bino kasi soki bozolo bake faire abeti place ya 20 000 configuration kozala configuration ya 20 000 mais ye azui configuration réduite na kati ya sala 20 000 azui configuration réduite c'est plus simple que ça. Mais pour bino banda ko s'attaquer na batu o fali album na eza soki album soki a porno makambo ya sexe koma XX bo memi yango XX nan chiffre romain elingi koloba 20e anniversaire ya carrière na nini carrière solo 20e anniversaire stade nepe 20e et loko batu basala kate yango fe fali aza ko sala le deuxième musicien azokota na taratata ba place au papa wemba kota kala ndesika faire fali azokende ko sala la promotion faire ça sala yango. Il faut qu'on accepte l'homme à son temps. Période oyo, eza période ya fali. Ba vie ba sala déjà makamuna bango. Na ka génération ba vie, ba o baza ko sala makamuna troisième génération eza Koffi Olomide, quatrième génération eza Werrason le roi de la forêt. Cinquième génération eza Fally Ipupa. Ezalaka toujours na moko ko sala liboso même na salle de classe ezalaka le premier le deuxième na le trois na makambunyo c'est ça le makabongo donc ba Marlène bango ba comment on dirait bangonde donc tala toko bana ko zongisa bino na nzela parce que bino bolingi koloba vérité ya ba vérité c'est lo faire biso to banda koloba sika vérité c'est lo tous les musiciens ba vérité za oyo Marlène makelele apamba ke ye asalisa fe Fally ne bandeli Fally pe asalisa ye ora ya Fally mute komisa yo ora ya Fally pe esala quelque chose na antenne na bino présence ya Fally yango bozali pe ko solliciter ye kokoma ne wana ezalaki azali ko komema pe bafane na ye kotala chaîne na bino bafane na ye bazalaki wana pona kotala ba émission donc apesa bino makambu botika makelele ezala Ericho Watanabe ezala soki nani ouvien na biso le roi de la forêt bango tu bapesa bino lumière. Virginie wana combien de fois yamba bana wenge ba pesa ye lumière. Virginie wana makelele apamba lelo mena motema kuna ayebi kiye Werrason. Na motema ayebi kiye Ericho Watanabe. Mama Virginie wana aza mama aza mwana ya lelote aza mukolo ayebi kiye Werrason ayebi kiye Ericho Watanabe. Ayebi yango. Baza ko soutenir nani fere pona ba mutema na bango mabe ba conflit na bango na Fally Ipupa ba ennemi donc ba tunyoso baza insatisfait par Fally bango ne bakendeke pa affaire banda na Trésor Congolo Virginie Manganga tonto promo botala ba émission na ye avant comme warrior soki azalaki wapi nyonso azalaki Fally nyonso aye ko changer pona ko luka visibilité mais aza pona Fally te aza pona faire te aza pona Fally. Bande ko bino boyebi histoire te bozaka wana bilobela likolo mengana ko banda ozongisa bino na nzela kaka boye bande ko bocha ba point de vue na bino bo s'abonner bo partager ngamtu na bino Gilmas toujours na kacha ba analyse objectif na fingite na zolo baka vérité awa le 4 juillet 2026 toza na concert na Belgique le 3 juillet toza na Zénith de Paris Ericho Watanabe. Semaine tozo ya déjà tozo banda semaine prochaine awa Fally Ipupa ba délégation baza koya délégation za ko kitakaka délégation za koya bino kaka tembe bolo bela pe délégation a fait ya Fally Ipupa kasi délégation ya bino zalaki délégation lukuta bomoni ba délégation ndenge batu baza koya boko lela na mnoko mboka awa toza na bino ti eloba fachi